Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sika. Zamba pambola bino, ezali ngai bino la grande dame. Toeli susu comme d'habitude. Koya ko pesa bino sango pe ko pesa toli ndenge to mesana. Les amis toyebi Congolais ou encore Congo à chaque fois tozola mukamambo zanga ate ko bima ko botama. So to vandi moi une semaine, so ke belé peut-être moi 2 semaines, matière ezate. Oga kuna yindi pupa matia mwe ebele na mbala moko kuna bandeko biso nyonso toza okura mambo ezoleka na réseaux sociaux entre bato ya barando bandeko na biso ya barando malgré topesi ba message awa ke nzamba azosenga bango babongola mitema ebele baza koyoka te bazo continue na bavi na bango bandeko na ngai Yvette Kalombo basaleli cagnotte cotisation esengote na sens ke ndeko zali na pasi oui eloko nini etininga na beta lisolo ou encore eloko nini ayekoloba par rapport à makambo oyo to bandana esika likambo ebandelaki ndeko na biso na sir bato ebele bozo okura ya makambo ezoleka ndeko na biso Yvette Kalombo azaki na ba difficulté énorme financier esali ke makoki kofuta ndako ezalaki te bandeko bino boyebi mboka Congo bayer na ye falaki expulse ye ayebisi no en tout cas il faut bima po azwi babiloko yango so bakangisi so babwaki libanda soki nini nde ndeko na biso ya mwasi atali likolo atali se amoni abenga une personne amonaki akokaki koede ye na nkombo ya Dani Bokombe soki nakangi nkombo malamu moko ya bandeko na bango to pe ya bandeko na biso na milieu na niveau ya YouTube kaka ndeko ya monaki kosunga ye abengi ndeko wana en tout cas vraiment sunga ngai tala situation na nango alakisi ba image ya ndenge nini bakangisi bisaka ndeni bayer aza pre abwaka libanda aza na makoki tala na mbongo te bandeko ka nde Bible zoloba na biso ke le seul qui ne déçoit, c'est Jésus. Mutoaka mutu. Et maudit soit quiconque. Qui soit l'homme qui se confie dans l'homme, dit la Bible. Ndekonabiso Dani Bokombe. Méchante qu'elle était. Azuba image wana. Atindi yango epai ya ba ennemi tolo bango bongo. Ba ennemi ou encore ba adversaire Yvette Kalombo. To bango ba rankine, ba rando. Bazana ba clique, bazana ba clan, bazana ba bato ba yoka na te entre bango. C'est comme ça ndeko wana zui atindi ba image wana kundeza bo kutu mutu na bino kutu tala. Et quand ndenge le mambo tambolaka ezongi na mato ya Yvette alobi ya bon ezande boya va ba sambwisa nga ngamona ke komi sambwisa. Ndende kwa yaki ko s'exposer ye moko atiango na réseaux sociaux na page na ye ya Facebook na page na ye totila bino ba image wana ndeke no botala mambo komeli ngai bandeko oyo na sengai tala mambo sali ngai tala. Les amis, il n'y a que Jésus qui ne déçoit pas. Pire comme un pirate. Molinga malamu ezaka Yesu oso betele secret ya buzoba na yo ya faiblesse na yo ya pasi ya nyonso yo ya mabe ya bomba salite ezaka Yesu ke papa ndenge ezabo elimbisanga kaka naka mwana tala kutu na bimena mobala ya bato tala kutu na violaki tala kutu na ibaki tala kutu na zongisaki bo na sale bo na memaki bo na kende bo na kotaki bo na bimaki bo na dusolaki bo awe bisote ke arozwango te akene obenga la bouche autorisée arozwango te akene obenga prophétesse to prophète songo le paralaye bisai ke non ndenge ezabo etala kutu yo a faute jamais. Et c'est comme ça ndeko Yvette tango abimisi likambo wana ape na bato balingaka ye. Non seulement ça, quand on a eu ko expliquer bino bazalaka bambanda sikoyo batu oyo bazalaka clan kamoko na ye o ba finga ape kamususu, vous comprenez tant ba moni bono il faut sauver honneur
Il faut sauver honneur. C'est comme ça que ndeko na biso toyebi moura de la presse. Asalela Yvette cagnotte. Babengi de gauche à droite. Et l'acte est alloué, l'acte est à féliciter. Kosunga mutu na tanga pasi. Ya on a le ba en tout cas ba diaspora. Nzamba pambola abino kaka. Nzamba pambola abino kaka to eba penda pasi ya bato. Ata ebele te. Tout le monde va batie ba 5 euros. Tout le monde va batie ba 10. Tout le monde va batie ba 100. Tout le monde va batie ba mbongo. Vous comprenez? En fait, c'est ça. Ba meki kosunga ndeko na espace ya soki ya 24 heures. Bakangiseli Yvette Kalombo mbongo ya garanti bandeko na nga esengo te. Yves Ka azwi mbongo bandeko Yvette ayaki mwana mawa o frère Patrice ayembaki o koma mwana mawa ndeko akoma mwana mawa me kokamwa ntango ndeko azwi mbongo bandeko ye wana Yesu kozonga ekofinga bato nde eloko elekeli nga yango wana oyebi ke mokilo ya makambo Mokilo ya makambo, j'étais étonné hier sur Facebook en passant, je vois ndeko na biso Yvette Kalombo. Bon, tellement je ne suis pas dans ce milieu-là, na yeba penza ba batango te ayeko finga ndeko mo na kombo soki ya Bibi. Elo moi ba jar wana, je sais pas Bibi, je sais pas qui ayeko finga je sais pas ba kombo ba bino ne boye ba penza batango malamu. Ayeko finga koseka ndeko wana ayebi kolata te ayeba kolata te alata bilamonde mais franchement non bandeko oyo bana problème sérieux ya envoûtement bolimbisa ngai parce que envoûtement elingi loba simplement couverture aveuglement voile omoni envoûtement bandeko esalaka neti mutu ana kwiti omoni mutu ana kwiti okoyebisa ye ke libulu ezali kokenzela na te ya okeka nzela o libulu ezali donc mutu azozwa makambo de travers ou encore na sens contraire yango omoni bato bakumbaka parmi mibeko ya loi à conduire na alcool balobaka nayebi biso na Angleterre ezalaka epesaka fausse sens ya comme moi yango ezokimanga donc ça va te donner le contraire ya oyo il faut omona vous comprenez ba effet ya alcool yango ba interdisaka kokumba soki oza na kwiti. C'est comme ça que envoûtement esalaka. C'est vraiment étonnant bandeko na ngai. C'est vraiment étonnant. Moi personnellement tant na yoka le solo na yoka pasi. Bon vraiment ndeko ndeko mais tant na yoki ba pesi mbongo na sepelaki. Na bien gloire à Dieu azu quand même bon mais bizarrement étonnant, chose étonnante quand muto ya koselu nyama le lendemain la personne a zongi ko finga bato. Et puis chose bizarre yango mona lobi na bino envoûtement chose bizarre il fait te ko finga moto aza eloko te aza na eloko te mais ye moko aza na eloko te bandeko na ngai nayeba te so eza problème nini na ba congolais comment na ndeko na biso la façon dont elle s'est fait passer namoni même na ba commentaire moi moko akomi alobi la première fois que moi j'ai vu Yvette Kalombo moi j'ai cru que azali moi ya moto mbongo. Moi j'ai cru que Yvette azaki mutu moko boya ba vie moko stable mais c'est étonnant comme on a lelo Yvette azangi mbongo ofutela ndako et bali ba bimsela ndako komba selo ba cotisation c'est une honte. C'est vrai kozanga eza faiblesse ya nango lisumu te mais par rapport à ba image bango ba pesa rabiso par rapport à ba image o bango ba lakisa rabiso bandeko et dans la vie bandeko na ngai il faut apprendre à kozala humble. Oui, na vie il faut apprendre à kozala humble. Bible bezolo ba Dieu fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire mais l'orgueil précède la chute. Bozoya ba orgueil ebele. Yo finga mutu azana eloko te aza eloko te alataka biloko ezanga tina mama. Siko yo mutu olataka na ebite olataka nini. Yo mutu ozana eloko mais siko comment se fait-il ozangi mbongo ofuta ndako? Comme tina niveau ba bimiso na ndako. Ozangi mbongo ozwa garantie po ya ofuta garantie po ozwa ndako mususu. Et il faut bato basa eloko cagnotte. Kosunga na ngoma bete mais basaleli cotisation ya mambasone oui ya nango lisumu te kozanga ya faiblesse te atanga pe na mutu na ko manke bakoyi pe ko edenga mais en tout cas eza eloko moko eza mwa humiliance ndenge on a biso wa ya mbalo baka mais siko ya kokamwa na ya mawezaki au lieu de s'humilier ma sœur tu viens encore insulter les gens
baza eloko te bana eloko te ondire yo mpenza oza na eloko mais yango na otoloba ya mino bandeko envoûtement mais pour mutu oyo aza na baétat normaux akoki kokóma na baniveau oyo te mais franchement c'est une contradiction mais yo moto oza na eloko comment se fait-il basaleli yo cotisation mama basaleli yo cotisation ndeni yo moto oza na eloko et tu viens insulter bato mosusu oyo baza na eloko te soi-disant mais franchement bandeko so bochange te na baalire oyo makambo ezokendele nayebi te balobi na bino ozala ndenge nini nayebi te balobi na bino ozala ndenge nini Yvette Kalombo yo moto obetaka tolo métis yo moto mikumisaka mwasi ya métis olobi bavie na yo soki bapapa chéri alingaka basi ya basuki boucle mama sikoyo bamibala yango oyo ozokumisa wana bavie songolo bavie pakala balingaka basi ya bapo neti ya babino ezalaka nango kaka ya ofele mama salela pesa mpe poso yango valeur te salela mpe kimetisa yango te Yvette salela mpe kimetisa yango effectivement kozala métis kala ezalaka mpenza eloko ya lokumu poso ya pembe mwasi ya pembe azalaki mwasi ya valeur mwasi ya pembe azalaki na mbongo mwasi ya pembe azalaki mwasi ya mokonzi to mpe ya bakonzi oui moi je me rappelle ntango biso tozokola sika na bamétis to basi ya pembe bazalaki basi ya pampamba te mama yo obetaka toloki mwasi ya pembe kiposo soki ya ndenge nini olobi ke moninga po ake kosala bemission fo balala ye liboso yo oza bajare wana te nanani nanana bapapa chéri kutu bakokenda bakozwa babasi ya lolenge te balingaka basi lokola babino sikoyo nalobi mama na ngai yo sikoyo banda mibale yango oyo ya kilo yango babanda kozwa yo mama bapesa yo nini totikala na souvenir nini tosola nano c'est vraiment étonnant personnellement récemment kaka entre bino nde bofinganaka na nauti koyoka lisolo il paraît trop ozalaka makango affaire egola Yvette yo mpenza obimi na fere obimi na fere oyo elobaka ta bakongole baniati oyo na fere balalilali oyo na fere mama na ngai na suka nango mpe ata lopango ata jipe ata eloko mwa malonga te mais ozwa kofinga baninga baa na eloko te franchement personnellement j'étais choqué par rapport à ça en tout cas bolimbisi nazosala ka analyse et puis nazosolola vraiment nafingi mutu te nafingaka mpe bato te Yvette c'est une sœur personnellement moi j'étais touché par rapport à la situation et nazalaki nalingaki kutu mpe na contribuer bien que ntango naye kolanda émission oyo ezalaki émission ezalaki ya replay basi baclôturer na bango kosala contre nini cotisation yango j'allais contribuer même avec un petit rien et même avec un petit rien bato mosusu na moni batie ba 5 ata mwa 10 livres elingai mpe kaka econtribuer elingi esomba mpe ata mwa dra mais c'est vraiment choquant koyoka yo kaka yo wana lobi nango esu kofinga mais pourtant en tout cas nayebi te congolais faut changer mama na bande koloba yo ozali mwasi toyoki ozali mwasi ya Jésus de nuance ya Shétan et le grand Shétan ce qui veut dire Satan une personne qui se donne le nom du diable de Satan le diable est comme ça donc toyebi faire eza parmi bamusicien minene ya mboka na biso soki lelo tolobi totanga 3 musiciens oyo bakangi Congo actuellement en tout cas faire ozanga te kozala na kati donc c'est une personne oyo ana mbongo ana bavoir mais mama yo otina faire mpenza ata souvenir ya solo wana sikoyo okimetisa yango oyo okumisaka ezala nango ya ofele le bazwaka na bango oyo ya ofele mama penyela bimisaka basekret awa ke yo ozalaka makango to mpo nayebi te so mpe ezalaki na pase to ozalaka kaka ti lelo na mai kalamba yango mai akoya kosunga yo te na mai mpo obima mpe ata na souvenir moko te en tout cas vraiment nayebi te so naloba nini nayebi te so naloba nini personnellement j'étais choqué et esalaki nga mpasi yo basaleli yo cotisation basaleli yo cagnotte parce que tu n'avais rien bazobimiso na ndako quelle humiliance oyo eloba wayambo vraiment les gens ont été touchés parce que tolingaka yo moi contribution mais bizarrement tu reviens sur scène pour venir insulter et puis kofinga ngo oyo kotraiter bato ya babiloko te et pourtant yo poza no na eloko te Yvette baimage oyo bopesaka biso siko pourquoi tant d'orgueil en tout cas baimage oyo bopesaka biso récemment nalandaki yo na émission soki na alendele ozokende soki France oke soki congé na France mama yo moto okende congé na France lelo bazobimiso na ndako moi j'ai cru que tu étais même en Europe pendant tout ce temps tellement nalandaka na bamakambo yango te
o ndeko moko azobisanga Yvette akendela poto wapi nga bo o me nga te Yvette ake poto mokolo moko te nga bo otika boye aza ndeka na Congo plus ou moins 2 mois passé awa ntango bamakambo ya mbiye avant nzembo mbiye ebima na bamadia bo bamoto bana otorche bana obrûle awa oya kosala analyse na alendele 2 mois kutu te ba 1 mois et demi sur ex ya Moïse Mbiye. Moi j'ai suivi l'émission oyaki kaka ndenge olobaki wana toyokaki nayoka epa ndenge ondire andele atunaki yo apparemment ozokende soki France soki congé donc wana nyonso kaka batrafic koapparaître kaka kolakisa biso kaka image ke non oza Yvette Kalombo ndeko na ngai Bible ezoloba celui qui croit être quelque chose mais il n'est rien, il s'abuse lui-même. Si tu crois être quelque chose, mais tu n'es rien, tu t'abuses toi-même. Pourquoi tant d'orgueil pendant que l'Européen na place à komikiti ça parce que Dieu fait grâce aux humbles. Vraiment moi à ta place na en tout cas, ils ont juste conseil ma sœur. Ils ont conseil et puis vraiment donnez vos vies à Jésus et aux amala momingi. Et aux amala momingi siko bakitoko angona ba bakimetisa yango na balolenga boye bakomikumisa yango na bafarson oyo kaka eya pasi eya vraimen pasi mpe mawa soki nga personnellement nakosala émission oyo ezaka parce que nazali vraiment choqué komona mpe koyoka oyo euti koleka mais la même personne revient il vient insulter les gens et puis kofinga yango kotraite bato ya biloko te on dirait yo oza na eloko Yvette de yango baloba vraiment les apparences sont trompeuses de la musique ti bato babanga bangaka bino wana croyant que vous avez ce qui nini vous êtes ce qui nini nzoka na eloko ezalaka nango te mais ya mawana ya pasi makambo yango mpe ezobomama te ezobima libanda mais malgré ça ka miso makasi na monoko makasi vous venez parler beaucoup vraiment franchement siko nzambe akopambola ndeni na balolenga boye parce que Dieu résiste aux orgueilleux bomongola mitema bozokolekisa bawesi batime boolekisa bavie tala musicien moko ayemba vie ya mwasi ya mokuse mama komona yo wana pas moins de 30 ans wana pas moins de 30 ans nano bali te bainstabilité mpe déjà balolenga boye et pourtant mwasi kitoko mwasi azalaka fanaka mwasi azalaka flair mwasi ya na batamo moko na baage moko boye eza bamasolo mosusu obeta yango te soki omokota obeta ba 40 awa okoti 40 et puis après ekoma balongue histoire moi vraiment à ta place nakoluka natia en ordre vie nanga or la seule moyen wana ya conseil de ta part moi je suis ta sœur conseil certainement ta mosusu makambo mosusu nakoloba to nalobi esepelisi yo te vraiment néanmoins conseil oyo soki ozwa yango ekosunga yo toa bato c'est tout à fait normal tozala na baopinion différente tozala na façon komonela makambo ndenge moko te et puis ma chérie rachetez le temps dit la Bible car les jours sont mauvais Yvette lelo oyo peut-être osala peut-être fier mpo oza na ndenge oza wana c'est vrai nano okokisi 40 ans te bien ke age yango mpe ezopusana nango déjà et ma chérie peut-être dans 5 ans eozala makambo mosusu en tout cas moi je te conseillerais ménopause mpe ezokipe su te lingo tia stabilité na vie na yo premièrement en acceptant Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur tia vraiment ordre na vie na yo yeba nzambe etambola na kobanga nzambe bima na badistraction na banti valeur na bamamu na bino oyo operdre na yo eloko te au contraire ocomprendre na onde peut-être nsima vraiment luka na elongi ya nzambe asunga yo na bandenge moko boye mwa bastabilité ya parce que valeur ya mwasi ezalaka libala nayebi ke libala eza finalité te mais esalaka mwa bien po wana mwana moko eparaîtrait age ezopusana mama olingi olala olamuka lobi okota la ménopause tu vois un peu au fait baparamètre nyonso wana efotala yango tia ordre na vie na yo ma sœur nzambe asala ngolu surtout soki mitiki na ye ozali une bonne chose obala osala foyer na yo obota bana na yo et puis peut-être makambo mosusu après bongo tokotala yango nsima bavie oya nango bavie te eza vraiment baboma l'air vous passez votre temps inutilement et puis après demain bokosutuka ekoma bokomi kokanga bandoki en tout cas eozala kitoko te eozala malamu te ma sœur mikitisa nzambe akotombola yo apprends à être humble yekola ozala humble mama na ngai
yokola ozala humble nzambe apambola makasi nzambe asungo makasi. Oui, et effectivement oza vrai chéri awa mwasi kitoko awa mabe te so mpenza alobi ya kitoko te na kosi mais beauté ya mwasi ezalaka kaka extérieur te ezalaka extérieur te ba image oyo bopesaka oyo nayebaka te so bino moko bomiyebaka to so bino moko boyebaka réputation ezalaka vie ya moto oyo bato bakomona oyo bato bakoyokana oyo bato balobaka mpona bino moko bomilobelaka nini boya bana basi ti lobi bozala bezo bobala bozala bezo bobota eya pasi eya mawa mingi nayebi te biloko wana nyonso so bokalkila baparametre nango nayebi te so bokalkila baparametre nango. Vraiment ma sœur, mets ta vie en ordre, reçois Jésus et change bimana na ba anti-valeur bimana na bamama mosusu ezanga ntina vraimen nzambe asunga yo baporte efungama nango mambo ozala nango malamu mpo façon mambo ezokendele mabe makasi mabe mpenza makasi. Donc c'était ça message ou encore conseil à ndeko na yo la grande dame que je suis vraiment nzambe asunga yo nzambe asunga yo bandeko, que le Seigneur vous bénisse et na vie faut ozala humble ntango wana nango vivre neti wana nango te ntango ozopesa baimage ke yo nde danger c'est vrai balobi te ke oya koexpose to kolakisa bato pauvreté to faiblesse na yo non mais ntango wana nango te kopesa image te ke tu ya kopesa image te ke oza soki ndenge nini ezala malamu te c'est de l'orgueil ezala kitoko te parce que ekokangela baporte na balolenge moko boye botala yo ndeko na biso ya mwasi mais bon nzambe asunga biso kaka. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous revois prochainement de bonnes choses. Merci beaucoup. Zambena.